kala makasi na babondeli bondela mpona mobali na yo poselo mani na omona eza mpenza clair souvent mwasi ayebisenga lolike nasolena mobali ayebisi mobali na ye ke to kala sikoto peut-être oui solution makambo na bango lelo komona oka mosusu ekamala te boyokana te nakoyi komisa basekret eza ya conseil kaka lelo ekomata mosusu kote ya famille ya mobali kote ya mwasi mpe esimbi te donc ekoki bamata baza na bango mpe ya bien bapase bango wana mbala nsima kaka bapase endami la reine Zinga tellement qu'alingi pour descendre passe et ça bien donc il a bien aux autres la biso au sommet sur le tour aux wana tolinto mimela bino lisolo oyo vraiment ça va réaction belle ya po kosunga biso pe masolo oyo esami ka pasteur na biso te ezosala mibele ngaso na etuna ya biba babele babelinga mpona kaka lisolo oyo bondima te ezosala mibele bandimanga yango na bandi mpe bozali kokomprendre lisolo oyo mwasi na mobali ndenga na zikaki ne bande bazokemisa na bango ya pasi mobali azolamuka 3 heures mwasi alamukamakela misala na pati ya pokwa lisusu na émission na bino bolingaka mingi ake ouvert lelo tozali kobeta lisolo kitoko oyo bino bozali kosepela mingi na lisolo yango toyebi ke bozelaki biso mingi peut-être tozwi kokosala kosala life me tokoki te me toye sikoyo tokosala yango na première bokosepela mingi nde bolanda lisolo oyo tomesani na lisolo tobetelaka bino ake ouvert lelo lisolo eza kitoko mingi ngai Photoflore de Berlin na chaîne na bino bolingaka mingi bosabone na FKM Vision TV pe na Photoflore Vision TV pe lokola la Reine Zinga TV donc mpona kozwaka ntango nyonso bainformation masolo kitoko na lolenge lisolo oyo tobeteli bino tomemeli bino lisolo oyo vraiment bokozala jamais déçu parce que lisolo oyo eza lisolo moko kitoko lisolo yango tomemeli lokola motuya to thème nango ezali basi bazali kosouffrir mingi na poto réseau ezali bazali kotinda biloko mingi na famille Afrique to na famille ya mibali na bango to ya mobali ya bala na Afrique mais suka nango résultat ezomaka te lisolo yango kala la Reine Zinga wapesa introduction ezali na auditeur to ba fan na biso asepeli mingi na nde tosala émission na biso atini biso lisolo ya biba Photoflore na la Reine Zinga bobeta vraiment lisolo o lobala ndenge ezali bon mpona kobanda ndenge ezala kaka photo po emosa te présente nga mpe na kopesa bambote mingi na bafana na nga bafanatiki na nga eza bongo la Reine Zinga nde boyebeli kaka Molière Vencedora nde kaka nalobaka bon lelo tomemeli bino lisolo moko lisolo oyo tomemeli bino ezopesa mpasi surtout na poto mais eza lisolo moko basili kopesa ngai epai ya ser na biso en tout cas alobi totanga kombo na ye te na bandi bino omonaka eza na telefone na maboko lisolo yango nakomaki yango po toza bato okoya koloba ke ozwi ke okomi yango esika moko otiki okomi koloba siko oyo eza na motu na yo mais tobosanaka mpe aire moko yango na esengi naza na telefone na maboko ye moko asilaki kokoma lisolo na ye na whatsapp na nzela na whatsapp nayebisaki akoma yango po ete kobeta lisolo na monoko boye eya mosusu mwa makambo mosusu moto akoki kobosa yango nayebisaki ke koma yango ntango tokobeta lisolo yango nakozala mpe na telefone na maboko nakotanga mpe makambo nyonso po ete bandeko oyo bazolanda biso bayeba eloko nini oyo ezotungisa mpenza basi na poto eloko oyo ekweli mwana mwasi wana ezokwela mpe basi ebele eyebi kende na mipi batelefone mwa mingi concernant lisolo oyo bon donc na mwa flash kata asalaki ya moke lisolo oyo oyebi ke ntango 4 sœurs esika bato mibale misato babeti lisolo yango seke likambo moko eza na mpenza donc eza lokola te baloba na bible esika mibale misato basabani seke nzambe aza wana ya ndenge oyo lisolo yango ezali donc epesi mpasi mpenza
Vraiment quand on dit la reine Zingaye le cola dans l'année a mis ça mingi na passe à place milliard vencedor mais c'est l'axini moi si on a longa bitubodo moi c'est ma casse milliard vencedor bon on peut bani aux hommes vencedor bah to que kuna te to kozala ka le to la bino vraiment quand on bolobi tolandi une introduction dans la reine Zinga ezali seulement que ça passe mingi mais avant to kota ma fan sur FK Vision TV Mbote, ma fan sur la Reine Zinga TV Mbote, ma fan sur la Photo Fleur Vision. On va aller chaîne mère, ma chaîne Nyonso Mbote, Pélissousou, vérité maquée, c'est vrai. Il a aussi 12 ans. Ah, aussi 12 ans les lois. Aussi de l'année minère, oh, il y a solo. La minère, aussi de 12 ans. Donc, on dit que non. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Nana wachaba. Happy birthday to you. Ok, ça va tout. Ma famille nyonso bazana anniversaire lelo. Bango nyonso ba bon anniversaire pa bozali. O bazana souci to pesi bino consolation na komona Yesu to zana lelo ko pesa bino te makati kaka nzambe ta pesa. Kasi ndenge baloba toko sepela ba yeba o sepela. Toko lela ba o lela. Na mwa ko bazo lela to pesi pe ba no condoléances ba famille za bozali. To zana bino so de cœur na motema moko to bino minde bino ko lingi biso na ndenge bozo ko pena temps ya kolanda biso ça nous fait vraiment du bien. Yesu tangu faisait muito bem ba courage na bino ezoko pesa biso makasi ba critique na bino ya tozo sepela pe liso la reine na lisolo oyo akozala pena na suggestion kitoko to motuna kitoko to eyano kitoko comment vraiment komela biso pesa biso lisolo oyo ndenge ezali ekozala malamu oyo lisolo oyo ba mama mingi bazolela oyo bokoyoka kala mingi te ba mama ebele ya poto oyo basalaka misala penza ya pasi na malili bazoke misala po ete bakanisaka bambongo bo tosuka la wana tosuka la place wana donc eza lisolo mulai yondo linko pesa bango palpite na mitema donc voilà donc eza pena ne bolandi tolinko lobake non. Pourquoi Bassi va déclarer que non, papa, Flore, maman la reine, tout souffrir, mine, tout ça, la bonne mon apoto, au moins, mon bal a mis en tête, à Tinimbo, moto de l'autre, son miloko, soit mais tout cas, soit ça va contenteur, tout à conteneur, mon bal a qui n'a pas l'air qui n'a pas l'air, tant que comme toujours problème, et so, mon bal a mingi. Sikoyo, ngalinga tunana bikamoko. Vraiment. Tozana poto. Ozola ngata musu 5 heures en tant que mobile. Nga moi si ta musu na oke musa ya pokwa. Koto sala toujours bateau. Mobile ya saka ndako. Ya pona ko batela ndako na bana omoni ya onto sala la bongo. Papa zo sala 3 heures, aola muka 3 heures, aoke musala. Musa wambo aussi ça peut ta musu ba 16 heures. Vraiment ça va bon moi. 16 heures aussi, c'est tant boya kavanda. Biso ba mama si matoke misala. Siko ekoma na tango mo so to kanisa ba mbongo. Po projet pesa mala omi na libala. Pourtant bozala projet ya ko sala eloko mo bwe na bamboka et senga siko to sala ba misata musu mibale mi bien na ite so zo compagnie si misala mibale. Siko tango ekoma ke bokangisi ba mbongo ndeti ser na biso na to bana le sola ser na biso po ndena zolo bakila zolo ba on le kola en général to tsa liboso solo ser na biso lobi ke en tout cas ye libala na ye elinga ikokufa pourquoi elinga ikokufa eza boye bango bambongo oya pasi oya poto bakangisi bambongo bango ba moi sa mobile bakameli basombi eloko moko ya bien batindi na Afrique. Ben basomi pena ba série ba voiture ba car ba neko kende basomi yasi moko penza ya kitoko batindi na famille ya mobile siko tame komi kuna mobile lobike boteka yasi wana bosombelanga ba terrain mibale bango pe bateki yasi yango tango bateki yango basomi pe mapangu mibale batine bango pe nini oyo photo. Nyonso beaucoup la plupart batindaki te. Et c'est que mobile tanga okende ye mo akei kozwa ngonde ko na sali makambo nyonso azwa memi koto. Sikoyo tango siko bango basombi lupango wana ba mobile pe koto pa tindi pe bambongo na mwasi batonga. Batongi yango. So tango batongi yango oh likamba ko kamwa famille mobile baboto ni biloko yango.
Ya, siko soko tuninga mutuna na ibite na ko répondre boy. Isa mama mingi na famille na biso na Afrique. Moi si na mobali na poto baye bakati peut-être vini to mena na poto. OK. D'abord na linga yo mto landa nga sokuta na problème oyo peut-être les deux occasions pour avoir réponse. Pe na yo na kuta na problème oté, le lope pour réponse na mutuna oyo. OK. Tona eyano oyo. Ndeko mobali to ndeko mwasi. Na poto soki mwasi nomba bavandi za rapena bengi mariage libala. Yeah. Libala linkoloba ngana yo na bana na biso. Siko to sala ka mwa erreur moko to expliquera tena ba famille na biso que no oya mobali za ya mwasi, oya mwasi peza ya mobali, oui. Wana za erreur ya biso salaka. Mobali abosani ke mwasi petanga yake azape na posa sala kombo na famille na yeba yepe. Yeah. Pombali pas na famille, mwasi pas na famille. Yeah. Ce que tant mwasi aye na famille, to balié aye na famille mobali akoma ka mingi na famille mobali. Azana ba semeki na ye pas na ba ndeko na ye. Mais ce que peut-être moi ça la mentalité que non pourquoi na bali na mobali na bana to boti, to ça la pe famille ndengi na poto ba expliquer na biso ne to zalaka. Parce que après moi c'est ma femme, après ma femme c'est mes enfants. Oui. Tous ceux qui comprennent n'engezali, donc n'engezalaka. Siko, tous ceux qui ont la confiance dans bande ko na biso, peut-être que na za mobali pour la za mutu a créé ya famille, ya couple na biso. Ya mona que no bon tous sont bias. Na cause la peine à confiance sa famille à moi si mais na za peut-être plus na famille. Na famille na ko wana batinga na famille à mobali. Na cadre wana. Quand vous avez des locaux pas famille na yo, peut-être moi ça soutenir yo pour tinda pour kaza moi si on a soumise à l'ingio à côté na famille na bino famille na yé comme ya yo et comme pe ya yé. Ce que biso bibato za la mingi na famille moi si teto mi kota ka erreur pe za la ya mwana. Ma bende ya mwana. Ce que moi si à supporter que notre sali contribution aux zumbo on a biso to za la ranto to sala to tinda famille ça qui m'a bêté. Ya m'a bêté. Mais ce que nga mobile fona avec sa famille na que non voilà. Totindi eloko ngala mwasi nanga po bosunga biso po biso de quoi to sala to voler mo bala ba vérité lo bi vérité te duani za ka pene erreur ali poso otika yo bi mente ba on a teni muyas mako boy bote ka mo somba lo pamu nete ati ya lo bi ba somba ki soki de terrain non ya ba somba ki de terrain mo sombi de terrain a préciser pe mbongo batongi des erreurs ce que famille mo bala ebika lokola munde ko nga pesa ki bango responsabilité apesi bango li solo musute c'est pour cela batalika na kombo ya ndeko na bango ya mo c'est pas le pango ba botol na minute oyo et comme inde ya bango ouais c'est comme ce qui moi ça lobby oh te le pango ba izande ko na biso eza erreur ni na lobaki il fallait ce que biso mibali tant autant de longue na famille na biso to préciser que non ma femme to moi c'est nanga pe azali sima ya biloko oyo nyonso zo compagne to sala kana système ya kosenga ka est ce que biso zala que non bo sombelanga la bimis ko lokola en tête ce que moi c'est que lokola parce que biso ba to ba noir même na poto to zo compagne pe na pas même pas ba ou ben mariage to zo comprendre ngote ya ngoto sala berero mona que non moi si pe azo comprendre mais peut-être ko banga to soumission et yo sala que non atiki mobile za la tête parce que mobile net ko sala erreur biso ko to mona boy soki moi ça mobile tindi to zubilo na biso to tindi yango pa famille mobile pas to mona yango que ça na un problème té pour être biloko ya mobile et ça moi si ouais. Ce que son mobile a l'obité. C'est pas la raison. Ce qui sont mobile a précisé. Et qu'on dérange, mais ce qu'on a droit dans au cas où mobile a eu problème. Et qu'on dit, lui, il y a malade, il y a to comme appelle un point yango. To comme la point pour mobile ya sert à comment il kobela. C'est ça le problème. À comment il kobela tant que comme si OK famille kuna ba botoli biloko nyonso côté ce qu'on a poto moi c'est pe ya komi ko tia mobile na ye parti likolo bana pe ba yili papa na bango ba big papa biso a soto senga yo mbongo to mbongo ka même ko somba mo biloko moko pesa ka biso te mais soki ka bande ko na Afrique ba sengi yo mbongo tala ndenge mbongo ebimaka mais bana awa mbongo ezimo na kate mais na Afrique so ba lelisi ka singa anta ko to tika na 4 euros na ndako il faut ça la nyonso luka muta defisa imbongo atinda kuna so yango eloko ezotungisa ser na biso eza erreur minto sala oyala lobi ke non peut-être cause la réponse contraire na onga zoloba oui na yonde ko mobile leno kutana na problème to kutana na problème oyo segile a votinga eloko na famille no bo solo la kana famille bi ke no eloko na otinda moi si nanga vraiment
azali pe à tête dans les camo pour la ça bango valeur ya famille nayo woni za ereto salaka ko sunga famille ngala bi ke no bana bazana bazo silikla azana raison parce que bana ba peut-être ba landi pe lokola soumission ya mama ba lui pato ba to tika papa na ba désir ça pour na sunga ba ndeko peut-être ils ont secret moko po bana no so baza mike ba landa kapena ba makabelete meta ba kola kandi batuna ka eloko ni bosali pour na biso po ba onto basala ki biloko makambo on na otinda mbongo na ba Afrique car wa famille yas ba sola ipena bana ba na katanda ba soli ke totinda biloko na mbongo na biso po ete omoni ke poto eza mbongo na biso te un jour bino bokotika la awa biso ngai na mama na bino tokozonga yango na moni ke totindi na ba yasi okuna ikende po ete ba sombe na biso esika o biso un jour tokokomela moni bana pe bazaki na bango pe d'accord na makambo ba sepela inango ba bike papa osali loko moko malamu tika ete makambo bozo sala e bota penza mbuma moko ya malamu siko tange komi kuna famille mobali ba komi na bango ba nini oyo donc côté la peza ba kwangolo ba komi bata makasi siko yango siko ezotungisa siko ser na biso. Donc, vous avez raison, ma sœur, vous avez raison, puisque dans la situation où il faut tout ça, parce que mon bal a il fallait attendre que délégué famille naie, atia pénali comme la messa que non, biso na photo to la moi si à la gâté mon bal à la famille et l'autre a été dans moi si nanga yebi. Donc tant que sali yango, bo sala yango pour défendre. Ce que ta yo tindika que bo sombelanga, ba yibika que za yo, que bo sombela biso. Il y a des choses donc il y a une photo précise à la de la famille na biso faut expliquer à bango famille na biso auto bota na bango ba comme lokola secondaire famille onga na osa na poto ba comme primordial do comme lokola principe ko iko négliger bana note pona ba ndeko na yo pona ba yana yo pona ba leki no ya basi to pona ba leki na mibali il faut expliquer à bango pour façon yo zo sunga bango. Peut-être que vous avez fait ce que vous avez fait. Si vous avez négligé le bango pour na bango, mais vous avez fait bango. Pour nga sa famille. Et ça, c'est la vérité. Mais ça fait la famille, nous sommes le vérité. Biloko o ndenge zaboye eza ya ngai na mwasi nanga. Pe bana bisope basungi bisope. Pour moni bana bisope na poto soki batanga na nde batanga na bango malamu bambongo pe mike bazwaka wana basungi bisope na mike wana. Sikoyo famille mosusu nde pezaka matata ndeti obana pe ba kwasunga ke moni ba botoni na bango puisque na Afrique toza na mentalité kaka papa ta salaka papa ka ta salaka na moya digne na famille nzoka na poto papa salaka mama pa salaka donc tango to sala économie na biso soki mwasi na mbali bazo sala te to moko azo sala te za la famille na poto la pasi mingi kofuta ndako eza cher mingi puisque surtout actuellement depuis la situation et comment la crise européenne kotaka ba 2000 je crois 2015 je crois to 2014 to bloc wana que le salaire ba te comme presque kofuta ndako imaginez yo zo 900 euros 1000 euros zo futa ndako 800 euros vous zo 1200 kotika na combien vous comprenez ce que so moi ça sala ka te za problème donc yango na keno yo zo 1200 euros auto futa ndako 1100 je vous donne 1160 et 1161 euros sur ça compter sur courant téléphone makamsute kolia na bino zo kontango te siko soko soka 1200 za lokolo tika lokolo nete na moins 100 euros to 40 euros siko faut osa so recours na l'état siko so moi so na sala ka yepa ta so 1200 lingo ba keno côté ya yezo kende pona bana oya ngana osato yo sala ngo tikala siko pona ko kabla siko ba dépenser mususu plus na mbongo bana avec l'état na mke baksamaka ni tozo ko survivre donc erreur to sala ngo mingi faut expliquer que non mobali na poto azali kaka mutu a 30 yet aller sa ka famille donc so moi ça so a soutenir te simba kate donc eza erreur to sala ka tango tozu moi économie wana peut-être na nzela likelemba to na nzela ya ko ya kuboma mke to sombi voiture to sombi nda ko mona famille botole lobino za na poto bozala bien surtout ba mona ke botine ba photo ba Facebook ke ba mona ka ke no boche ba suki lokola ce qui ndene donc voilà donc eza erreur il faut lo baka ke non
bien que natini na kombo nanga mais moi si nanga pe azali si manango fubaye bakango donc voilà tokena na mutuna musu yangwana eza pasi na bon to mekala nkotanga oyo ser na biso akomelaki biso po ete ya omoni na bandeli bon ser na biso lisolo apesaki malgré makambo mosusu tosili kolobango awa eza boye bafamille na afrique babomi mabala mingi na poto wana aza na raison parce que tango yo famille sotalaka mopanzi moko famille peut-être mopanzi nanga famille moi c'est osepelate babi pourquoi ka mobali na osala makambo kaka famille ka mobali no commence à baké mama abala ngai ya mwana to non pourquoi ozo favoriser ka famille ba chepe moi ezabongo soke koti donc esala kaka so ezoko mabala mingi na poto kwete makambo bango bazo sala eza malamu te voilà tango batini bino biloko boteka bosomba terrain boteka bosomba bango moko to bayebi pourquoi après buka lupango bango bakopesa bakobenga ko na Afrique ba esabino ke buka lupango botsana kombo na biso komba bana biso ezalaka ya bino te bande kwa mibali ezalaka ya bino te soki te bomoni ke bato batindi mwasi ya mobali batindi eloko kuna etekama boteka bosomba eloko oyo bango bayebisi bino bosomba soki kosomba terrain ata mibale misatu bosomba mais botunaka mpe ndeko na bino malamu eske mbongo oyo otindi eza ya yo moko to bosangisaki yango na mwasi na yo kozala mpe malamu mingi batunaka na mais wana pena ndeko aotonte parce que imagine crise oyo bango bavivaka nango na Afrique ntango amoni eloko abongo eyela bakanisaka eza ya mobali ale yango erere basalaka yango wana bazosala bazoyeba te moni mabala oyo ezokufa na poto mingi bazoloba kaka ke o basi ya poto mobali abengisi yo koto oyo okimi mobali eza bongo te bababala oyo ezokufa koto oyo eza makambo ebele bomba leki ser na biso abomi na ye libala te ye akompagne na ye mobali na ye bana mpe bakompagne na bango ke eza faute ya papa te eza faute nde ya bandeko na bango mais eza kaka conseil tozopesa bandeko na nga ndenge tozobeta lisolo tozopesa mpe conseil na kati biloko wana ntango bozomona ngo bandeko na nga boprofite na nini oyo na émission na biso tozosala bango mpe baza na makanisi wana boyoka ngo nano sikoyo lare nzinga alingi asplike bino biloko wana oyo biso tozotinda wana mibali na biso tozokangisa bambongo na biso ya pasi ya malili oyo ngai mama nazokende oniokwama oyo papa ozokende oniokwama soki ete bozwi biloko yango bogere yango na ndenge ya bien bobotolaka te bobotola ata kuti eza ndeko na bino ye moko bobotolaka te tozosufri koto so bozwi biloko wana boyebaka ndenge nini bokoki kosalela yango boyoka nano motu oyo atindeli bino biloko yango boyoka ye nano soki alobi ke biloko yango eza mpona bino problème te mais soki alobi ke eza ya bino te en tout cas bogere yango malamu bon to question la deuxième hypothèse na ndenge ndeko na biso atindaki mpo toyeba nini oyo azoloba oyo esalaki keno bango na mobali ne baza na problème baza na baproblème eza mpenza malamu mpenza te kozela bandeko na mpo makambo kotanga oyo ya bon deuxième ezali ya ndenge toti koloba mibali batindaka kaka biloko epai ya famille na bango eza nango problème te biso basi totosaka na biso nyonso so mobali azotinda biloko epai ya famille na ye totosaka na biso kaka mobali aye koyeba vérité aye komona ke non côté mwasi déjà si basalaki déjà balie déjà bamongo eboti bango problème mwasi azokoka mpe okondane famille na ye te ti ememi bango na baconflit mobali abia lokolo okosaki ngai na bible mwasi akosaka moto il faut korépudie ye na basense bakoya koluka raison mais vous avez conflit et ça pena munene emaki bango je crois que na ba divorce na cadre wana makambo yango voilà quoi bon moteur bango balobaki o biloko wana eza ya bandeko na biso me babosani pe ke ndeko na bango aza na mwasi aza pe na bana tout comprendre que na mwasi aza pe na mobali aza pe na bana bango babosani ezala kaka ke noko za na moto malamu oyo akoyeba kosunga bino na gérance ya biloko na bino kotinda bango sikoyo ye mobali na ye akoma kobela mobali na ye akoma kobela mpo makanisi leka mingi na cadre oyo eza sikoyo kote biloko nyonso bateka kuna donc batika suna eloko moko te na Afrique voilà quoi mobali siko akomi kokanisa mingi akomi na makanisi kutuke mpo nasalaki na famille ya mwasi te ezalaka erreur tanise kwei déjà nde place moto akomaka na
disons na moi raisonnement et quoi que vous à la famille à mobali tout comme la famille moi si et quoi que au mais le quoi la famille mobali souci où azo bela parce que peut-être à orientation et baneza qui bien c'est quoi comme yo ka souci pour aller c'est qui au moins ni kokosa na poto na oyexa no vérité moko kokosa la seka na soki muta kokosa te la seka no ke l'église et ça la principe to kola on a bala na biso même corruption les autres bana ça zo kola poto zo corrompre bi que non zo disent futa pas professeur au camp to akosa likambo ko ya simba te no bakene l'église te ba yekoli kokosa te ba kosa ka entendamo donc biso pe tozo vanda poto na entourage à mindeli na entourage musuto ko poza na moi sens ya vérité si qu'on a bana na biso to lobela ba mo vérité vous comprenez donc mobile soit abeli peut-être il y a bana c'est la vérité il y a ça qui bana est vérité et c'est pas mon moi c'est similité oui c'est quoi comme un souci et souvent au moins et similité makambwana mais ti lelo bande ko ba koma likamba moke pour bien ka mobile moi na beli ba bengi mobile oh boy sikoyo moi c'est ça là est passé mobile na ya komi ko bela sanki na yesa sou bien te poete et nous même dans la toilette même dans la toilette le téléphone yo ka ngri siko mabemo siko pe mobile azo sala soki balabisi ka téléphone ba bengiye mbala moko mbongo fatinda mais après ça que ba mela il déjà ba baninyo mapango wana pe ko za la moi raison moko musubo moni mingi ba na poto na compte famille famille de sala bongo siko yama ko ba yebisa moi si na été azala ko l'esclave à famille na indirect donc azala obligé na ndenge dette morale to benango na ndenge famille songa ka pa ya poto tanga le poto na mbongo emso ya famille emso pe lo pango ya somba ki oninga iboso ami bale moko ya yemo azonga sa famille ko za que non a defa pe mbongo azonga mbongo na famille ya lo pango na cadre ezaka ka idée ko za la paix ezaba idée moni po c'est mal à que non a que les potes na kosonga bino ya ngo siko ba famille ko bezo ba tikile no charge wala comment que non ce qui kamuke ba tindia ce qui a ngalo ba to pesa na yo mbongo ke ndaka poto lelo koma malamu boye de ba koma ona nisi akoma na moral bête moral ya mama ko bela koma souci tala na yo moto ba melio déjà mapago bibale mais bazo benga yo suke mbongo boy mwana akoto abeli ndengo boy abeli sikoyo mwasi na ye na bana oyebi lo bakomo kanisa ye c'est que bayoka na famille ani ba famille na ye azala raison peut bana bakomo na likanso na ke papa c'est si bayoka na famille na bango bazala ba copie na bango zo leka wana ko bazo lingo yebisa biso te azala raison ko pa mo kozala boye ezali que non ne soki bateka le pango ya na poto et à travers cette compromis soit to bena compromis soit na que non et ça li que non mobala tika na dette morale po famille ayi la kaka famille na yeke no sona ke poto na kosalisa bino parce que famille ce que ils ont lingate pe ça sens valeur wana que no ba libérer comment ka likamke ya likamke ya donc na sens do yemo ko mobile peut-être ayebi likambo ko yebisa bangote ya ma souffrir bongo donc souffrance na ye va pena di na secret o yemo ka bomba na lisolo auto qui continue na ya ona wana sikoyo donc moi si selon ndenga yebisenga alobi pena ke makambo ngo pas sur les autres salariés azo linga boma pena libala mais ngana pesa ke conseil na yebisa ke ko boma libala na yote omoni makamso esala makawana we batu musu bazala bakisi beki ndoki pe to kangi mutu ndoki te mais tozolo bakaka selonga potanga betlenga lisolo wana ngana yebisa ngo ngabi o ndeni baomba melai bila mapango mibale siko soki ka mutu abeli kuna bazo lanza téléphone koto ba bengi eke mwana kuna zobela ndeko boya zobela awa boy siko yepe so zo mitumisa bango zo tina tango nesu bambongo kuna uzomona teke eza pena normal te ngana yebisaka sunga mobile na ye na yebisaka sunga mobile na yo na ba prière peut-être cause eloko moko boye ya spiritual ne because la paix bon Dieu se zali ba hypothèse na situation oyo soka diki ya bomi libala mais te ndeko otala so yo ko ça la réaction nini na likambo oyo na situation oyo est-ce que moi mwasi oyo aboma libala to ndenge nini ya mibale zali soki basololi peut-être mobala yebise vérité bakoki pe peut-être koyeba ndenge bakoki kosala mpona likambo oyo mais
koboma libala eza pena malamu mingi te selonga mais kete selo bato azolanda biso ya selo bango peut-être bituna boyeba soki kozala hypothèse na réaction mosusu to na biso tozoleka liboso po topanza mabala bato te biso tozoleka liboso po ete totiaka ba implice ndenge la reine ndenge alobaka ba implice mpona kozongisa mabala mpona kobongisa mabala biso tozalaka liboso mpona yango yango sikoyo ntango napesaki conseil ngo na yebisi eke te yo koboma libala te yo sunga mobali na yo na mabondeli po ete libondeli ya mwasi nzambe ayokaka eyebi ke libondeli ya mwasi nzambe ayokaka biso mpo mwasi soki afukami azobondela nzambe ayokaka ya solo libondeli ya mwasi ya solo ngai nayebisaki ye zala kaka makasi na mabondeli bondela mpona mobali na yo po selongani na omona eza mpenza clair te likambo moko eza wana sikoyo mwana mwasi ayebisa ye nga alobi ke asolai na mobali na ye ayebisi mobali na ye ke tosala sikoyo na moyen mosusu kotinda so biloko kuna te tokosala sikoyo na ndenge mosusu peut-être tokoyi solution ya makambo na bango lelo ekoma na ota mosusu mpe camarade mpe boyokanaka bien bon naboyi kobimisa basecret eza conseil kaka lelo ekoma ta mosusu kote ya famille ya mobali esimbi te kote ya mwasi mpe esimbi te mosusu mpe esimbi te donc boluki bamaster baza na bango mpe ya bien bapaster bango wana mbala nsima kaka bapaster nanu te la reine nzinga tellement kalingi kodefendre basi biso basi talaka eza bien donc na bino bozolanda biso tosimba ndako bosunga mpe biso peut-être tokoki kozala mpe mwa eradu to na mwa erreur ya moke soki oyoki na situation oyo moninga mwasi akosala ndenge nini bien ke basoli na mobali na ye na solution mosusu mpe baluka solution mosusu mais ezali situation moko ezali très difficile soki ekutameli yo to ekutameli ye donc yango wana tolingi tomemela bino lisolo oyo vraiment kosalaka baréaction ebele ya po ekosunga biso mpe na masolo oyo esalami kaka pasere na biso te ezosalama ebele ngaso na eti nayambi bato ebele babengi nga mpona kaka lisolo oyo bondima te ezosalama ebele bandeko na nga yango na bandi mpe bozali bokompagne lisolo oyo mwasi na mobali ndenge nasikaki na ebandeli bazokemisa na bango ya pasi mobali azolamuka 3 heures mwasi akendaka mosala ye bapati ya pokwa ba 16 heures wana sikoyo esengeli basomba bakangisa mbongo basomba iyasi ntango basombi iyasi na bango batindi na afrique kokoma kuna bango balobi ke bosombela biso baterrain mibale ndenge mpe na afrique basombaki yango mpe na motema moko mpe ya kokita apres esepelisaki mwasi na mobali basepelaki mpenza oui sikoyo bakontinue so misala na biso ya pasipasi na baneige kokende bakangisi susu mbongo ti baye kotonga bamapango bandako mibale ntango batongi famille ya mobali ekomi na bango bata makasi babotoli sikoyo mapango wana ntango babotoli mapango wana ememaki pasi ememaki koswana kana kati ya ndako papa na mama babandaki so koyokana te bana mpe bayinaki papa na bango po ete ntango bavandaki bango nyonso batiaki mpena likambo na mesa bavandisaki bana na bango po ete soki ozosala likambo na poto ezalaka bien kovandisa mpe bana mpo bazala mpe batemoin bango basalaki yango mpe etamboli ndenge bango bakanisaki te sikoyo mwasi ekomosala ye pasi mwasi na bana balobi ke papa sesi bino boyokani na bino na famille na bino po ete babotola mapango wana koma papa yo osikikaki bango malamu te ke babiloko oyo totindaki wana eza mpona biso nyonso na kati ya ndako sikoyo ndenge nini ke babotola lopango wana seke papa osikikaki bango malamu te sikoyo ndenge toza boye mwasi na ndako na mobali boyokani eza susu ya bien te boyokani eza ya bien te mwasi mpenza alingaki aboma libala kote wana nga napesaki ye deja conseil tosololaki na ye sikoyo eloko sikoyo eza wana balobi mwasi alobi eza yango mpe faute ya mobali te po ete eza nde faute ya bandeko aye kokompagne mobali na ye akompagne mpena mobali na ye eza faute ya mobali te eza faute ya bandeko bana mpe bakompagne na bango papa na bango mais en tout cas makambo mingi ezalaka pasi mwasi akoki na ye kolimbisa bana mpe balimbisi mais ntango ozokanisaki olamuka ntongo mais toza liboso wa mpona
kobongisa ce qui vous a vraiment na rapport na eloko moko kitoko kona lisolo oyo bokomela biso ba susu ndenge ya ko ya comprendre lisolo mo bien ba oyo banakaki yango malamu te bandeli wana ndeko mwasi ndeko mobali tango tinga eloko na famille expliquer bango situation to memaka awa qu'est-ce que libala na poto libala ezaka na poto ndenge na Afrique ezalaka parce que na Afrique basi mingi bazali esclave na katanga kama bala ba yeba te mais awa na poto to vivaka vraiment mwasi na ndaba bazalaka te mobali na ndaba bazalaka parce que mwasi a contribuaka na consomme ya ndako to contribution ya ndako pe mobali pas contribuaka na consomme ya ndako pe na contribution ya ndako donc dans ce sens là to expliquer bande ko na biso sans auto vendre kanango na poto afin que basala ka berero basala ka te même si on tinde loko ba ba kenote ya na mwasi ne bazali mwasi pas kodoka tala ni kama ko botela ya dans l'avenir pas si po to esengo surtout sali malamu to sali mabe la situation oyo et c'est mon abiso to bino bino mwa lisolo moto oyo merci mingi na ndenge bo sepeli kolanda lisolo oyo na ndenge bo tia ba commentaire bo partager yango partout vraiment merci mingi na yanga sponsor spécial la Tété la Teresa Mamana Vanessa la princesse de Chamunda wow Eyokani makazi to bengi sonani poupée poupée Barbie vraiment poupée Barbie donc ici bamote pa yazali maman lela kutami ate po tezaki solo moko esenga ki apona deux personnes mais mala sima ko ya lisusu après ngai pe côté na obosa na te sponsor nanga ye moko Alpha Mies na Bordeaux na kati ya Bordeaux papa mapasa vraiment to video mingi pona encouragement pona soutien ya musala oyo la Renzinga TV pe liso côté liso na Photo Flow Vision TV to na FKM Vision to sepela mingi et puis liso to bosanite Marcia event décor pona ba mariage pona ba fête nyonso mais bota la publicité ni ozala mbala sima bande konanga o nyonso asengela bima kitoko tamsolo bima kitoko na lambament na yo omonike ozala version lambamento na yo lambamento vraiment lambamento traka ozui mobali esengi sikoke fiançailles bolingo sala neti mwa bosepelisa obima différent epai ya fiancé na yo amona yo elongi échanger kende pa Marcia elongi oyo okota nango yango te kobima nango Marcia event yo kokende na elongi mosusu mais kobima na elongi mosusu epai ya Marcia nani Marcia Q event décor Q wana sikoyo elobini kinanga donc na papa sangisi voilà que no bota ka publicité zo le cas na mosalango ndebo bebele siri yango to sepeli mi ko tenir bino compagnie pe bino pe ko tenir biso compagnie na mosala oyo otolobi awe zali ka pona bino na biso mbala sima to kutani memela no soli solo mususu na ba obalingi biso miboti na ka masolo na bino to sepela mingi pe to ko betri to ko partager yango dans ensemble comme nous sommes une famille tous alaka unis. Restons toujours unis comme un seul homme pour te bakolonga etumba oyo tozanango na bosanité na ina pesa su moko sumbote viena ngama ko mavinga vraiment na pesa bambote wanda sala kitoko tozomona na benga ke mingi molobeli ya mboka po yende mtazo bunda pona mboka na biso bambote na ovie maku mavinga epa yozali na bosani pete manami mimi mimoza bambote après mimi selunga tokobosana te na mami ndongala TV pa bazali bambote na bino tolingi bino mingi yango wana émission na biso tozalaki na moko na lelo bo en tout cas bo pesa ser na biso conseil na likambo oyo bo pesa surtout papa na biso conseil certes conseil alimbisi mobali na ye so bo pesa papa na biso conseil na oyo sala bo koma na se wana bakotanga yango bo koma wana te kotindila yango pe pa na bango ye pa kolakisa yango epa ya mobali na ye ke tala na FKM Vision TV tala la Renzinga TV una bisolo oyo esalamaki zwa réponse nango wana bana siko kotanga wana ekosama na mingi sunga ndeko na biso omoni ndeko na biso lelo akomi kobela akomi kobela pona makambo wana yango na kokoma na bino bokoma wana ekosala ye pe bien
Mukili samba kana liloba, mukili esamba na kana liloba. Bon. Voilà. Basi bazali ko souffrir mingi na poto. Pote bazali ka kotinda biloko ezo keneka mingi na famille ya mibali. Pe mibali pe bele bazali ko souffrir mingi na poto. Bazali pe kotinda so biloko ezo keneka. Biloko la basi, kwa mibali bafundi te, basi bafundi. Mais oui, par exemple, que ce que ça me côté à biso basi, ça m'a bien. Bien bon, il a biso. Catastrophe pour les balles coufa. Mais biso basi, tout ça, biso la soumise, ya soumise, soumission, ya biso de supporter la biso nyoso. To ebi que ouais, ça bon, moi ça monter à mon nene. Voilà, donc dès qu'à la reine c'est moi ça monter à mon nene, donc il a auto le bilelo et porter implice na bote la bino, surtout na solo kitoko pe mbalasima. Trouver nous sur le solo qui toko tozanga rapete ko partager dans l'ensemble et c'est comme vous avez mbote mingi ciao ciao à la prochaine ciao tarde, Angola, boa tarde, mundo. Boa tarde a todo o nosso telespectador que estão em casa, que nos acompanha em direito e indireto, FKM Vision. Todos que nos acompanham, todos que estão em casa sentados no seu sofá à espera do nosso trabalho. FKM Vision, fazemos tudo: campanha, publicidade, timbragem de camisa, chapéu, lapiseira, todo equipamento da sua casa nós podemos timbrar, fazer a publicidade na tua conta. Onde você não pode chegar, FKM Vision chega. Onde você não pode entrar, ela entra. Estamos aqui para vocês, estamos aqui para vos servir, porque vocês quem nos fazem só que nós somos hoje. FKM não está limitado. Estamos para entrar em qualquer sítio, não batemos com licença, porque a nossa presença é a vossa alegria. Começamos com tudo, nós estamos aqui para vos servir. Eu repito, fazemos publicidade, fazemos campanha, timbragem para fete. Estamos aqui, servidor de Deus. Vocês que querem fazer campanha publicitária, campanha televisiva, campanha de óbito, nós estamos aqui para vos servir, porque o nosso trabalho é que vos ajudará, porque nós precisamos de vocês, vocês precisam também de nós.